Mbote na bandeko nyonso balandi ya Vom Télévision bisika nyonso bozwami bino baye bozwami na biso awa na République démocratique du Congo na baye bozana biso na Angola na baye bozana biso na Brazzaville pe na Afrique mobimba o bozwa kaliba kupe tango ya kolanda Vom Télévision tina mikili ya poto kuna bolanda kabiso na bamwangisi Vom Télévision ya solo bandeko balandi tozali bongo awa na VV Center na résidence tope esika o matanga ya tata na biso alanga nzembo monene na kombo ya Kiamwangana Mateta Verkis ya solo tozalaki na likambo monene na kati ya mboka moko baoba na kati ya muziki na biso ya mboka asiaki bongo kozonga kotika biso na mokili ya Musuni mokolo ya le 13 octobre 2022 ezalaki pena pasi mingi kotala langa nzembo o ayemba loyembo ya na komitunaka ezali nzembo oyo elamusa makanisi ya bato ebele ezongisa conscience ya bato ebele pamba te na ntango wana Mobutu azongisaka mboka na authenticité alors po moto atelema na ntango wana ayemba nzembo ya komitunaka makambo bango batunaka ezali pena tiaka te ezalaki nde balobaka facilité yango tolobaka na bino na musique oyo ete tata mokeli mpe asalaka na bato na bileko moko songolo na nzela ya musique na ntango wana ntango Mobutu azongisaki biso na authenticité tata mokeli oyo asali likolo na se nzambe asalaki mpe kati na langa nzembo oyo batiki biso na kombo ya tata Kiamwangana Mateta oyo amitunaka moto moyindo auta wapi tala tina wana toye awa pena esika o makambo yango ezali na ntina ya kokabola lisusu mawa elongo na libote ya tata Kiamwangana mpe na ntina ya kosolola kokabola makanisi na bandeko oyo bazwami na biso awa esika kosala bainterview mo kolinga kotuna bango kolandela mai oyo tata Kiamwangana asala kolandela loyembo wana na komitunaka oyo bango basosola na tala tina wana toyaki bongo elongo na ekipe mobimba ya Vom Télévision na kati ya VV Center nde tozali na bino bolanda biso pena na bokebi mpe bokoka koyeba mainini oyo ekoleka na kati awa na ntango tokotuna na bato bamituna mpona koyeba makanisi na bato kolandela tata Kiamwangana Mateta ya solo ezali pena mawa mingi me tozali kaka tata atiki biso kasi loyembo na ye ezali balobaka l'artiste ne meurt jamais pamba te mobeti mindula ata azongi mokili ya molimo akufi œuvre na ye etikala œuvre na ye wana mpe kotikala yango ekosala ete toyebaka kaka tata Kiamwangana azalaki moko ya langa nzembo monene pamba te banzembo oyo ya kotika banzembo oyo atiki ezali bongo ya motu ya makasi matondo mingi tozali na bino nde manaka ezali molai tokokoba na bino elongo matondo mbote papa mbote monsieur le journaliste kombo nanga Gustave Nsiala Ziminderi matondo papa pona liwa ya tata na biso Kiamwangana Mateta impression na bino ezali nini bokoloba sur liwa ya tata bon impression ezali que l'artiste musicien et mécène de la musique congolaise philosophe congolais ayaki na mokili comme touriste à remplir devoir na ye malamu mpe azongi donc azongi kimia azongi tranquillement sikoyo na baœuvre na ye ndakisa nzembo ya na komitunaka nini pena oyo bino bokotalisa na bato sur nzembo wana na komitunaka oyo bango bayembaka monsieur le journaliste nzembo wana oyokaka balobaka komitunaka eza chef d'œuvre eza œuvre d'art eza mélodie eza la haute pensée Congo ezokosenga mutu na mutu asinterroger na intérieur na ye nzembo wana ezovaloriser la race noire nzembo wana ezoréveiller bato bazalaki bakendaki kelela cité parce que ya komi na français te ya komi yango na linga alobi yango na lingala na monoko ya bato mwindu mpo bato nyonso bayoka mpo na koyebisa yo likambo moko constitution ya Congo bakomango na français bakongole bayebi yango te mais ye ayemi na lingala donc lingala wana epesi na bakongolais ouverture d'esprit pour un changement oyo ekomema développement donc azali immortel donc Verkis ali immortel azali fierté pour la culture Congo ali fierté pour la nation congolaise donc Verkis Kiamwangana a droit à un monument parce que ceux qui sont passés c'est lui qui les a encadrés il les a assistés il les a formés donc le maître
Lui, c'est le grand maître aujourd'hui. Quand le grand maître meurt, donc il a droit à des œuvres, à des souvenirs. Donc, à a droit, il y a un monument. Monument qui permettre, les jeunes, les jeunes, se retrouver, Mutuana ayembaka nini, alobaka nini. Il ne s'arrête même pas là-bas. Ayemba moment babenga mfungwa. Donc ayemi mfungwa. Mfungwa c'est le roi ninte. Ba congolais bana complexe ya olia salade. Ya olia chou. Mais bazala ki na fierté te ya ko vanter ba œuvre na bango nationale telle que le fungwa. Fungwa za légumes. Elia makana Congo. Bangana ba olia ba koma ko liango. Ba africain ba olia ba koma ko liango. Minele pe ba koma ko liango. Donc, et comment légumes moko normal. Et nani asala ki évolution nani a permis que fumwe comme aliment de base ya ba Congolais. C'est lui. Donc, il a chanté et la nature, il a développé aussi l'esprit. Donc, lui n'était pas pauvre matériellement. Matériellement, il avait des maisons. Spirituellement, il était riche, il était kimbanguiste. Donc révolutionnaire. C'est un grand révolutionnaire. C'est un grand prophète. Donc il a interrogé. Quand on s'interroge soi-même, on répond aussi à des questions. Donc, qui est mon dans ma tête? C'est mon proche. Moi, je suis acteur politique. J'étais conseiller d'Étienne Tshisekedi. Je vis Mandela. J'ai participé à l'enterrement de Walter Sisulu. Mais je vous dis, quand j'ai compris ce que c'est la philosophie, la pensée de Verkis, j'ai dit aucun Congolais à part Simon Kimbangu n'a fait plus grand que Kamanga dans ma tête. Maintenant, nous allons passer mingi. Message ni bokoy koloba pour la VOM télévision chaîne oyo ezali mingi kolamusa makanisi ya bato tala neti nzembo wana na komitunaka emoni eya na terrain mpona toyoka baargument sur nzembo wana mpo bandeko na biso bato mwindu balamusa susu makanisi na bango. Mais télévision vous voit mou et ça télévision congolaise et africaine. Il faut développer d'abord langue de travail. On ne peut pas se développer si on n'étudie pas dans sa langue maternelle. Donc, vous tirez monsieur en français. Vous tirez Sabana, vous savez monsieur na Lingala ou na Kikongo. Mais comme Kinshasa, ville Kinshasa, d'abord le Mbinza, puis Banana Mbinza. Mbinza est un des secteurs du territoire de Kasangulu. Donc, la ville de Kinshasa appartient au Congo. En réalité, il faut développer la langue Congo, développer le Swahili, développer aussi le Chiluba. Mais comme nous sommes à l'ouest, il faut développer la langue Congo. Donc tout Congo doit chercher à apprendre à parler le Kikongo. Verkis a contribué à cela. Le Vouvamu, université, le peuple Congo a droit à un changement de mentalité sur le plan spirituel. Merci papa, Tosepe Naneng Boyano Libiso. Atondo, motende. Ouais, mote mon frère. Comment nani na bandeko bazolanda bino pe botalisa o bozali? Ouais, nga Congo mingi air musique acoustique, Richard Likombo Babenga, Charles Odemba, disons. C'est ça. On est à comme au fond, on va pas me s'en Robenga ngai. Tout ça vraiment na makasi, tout ça vraiment la passe. Tala to perdre icône la musique congolaise. Ba msu bazana ba yebe belé bazar. O bena ba beta musique na mcho ba yebi geno. To perdre baoba. Comprendre. Donc toi na mawa donc parce que ça ya mawa disons. Souvenir nini obino botikali na yango ya tataki ya mwanga na mateta na banzembo ya yemba. Donc il y a plein de souvenirs, il y a vraiment plein de souvenirs. Bon, vous n'êtes pas à commenter un privé, Richard le comprend. À commenter, il y a Verkis privé. Dans un moins 3000 œuvres, il y a Verkis, on a ébi à Beta, Banzembo. Donc c'est belé. Dans la richesse, dans la chambre, on a la musique. Donc les assommons. Si vous prenez nzembo ya na komitunaka kolandela période o bayimba nzembo na komitunaka ezalaki ntango o Mobutu azongisaka bato na authenticité ezalaki mpasi pena tomona alanga nzembo akoma nzembo ya lolenge wana so ntango moni boyokaka nzembo wana nini bokotalisa na bandeko mpona nzembo wana komitunaka mpena o bino bobénéficie na kati ya nzembo wana. Bon, en fait, la question sur la question réponse na moi za makasi mingi mais na komituna kana conception ya nzembo wana ezana mission mo tena asala iloko ya conception bongo banda ba musique bando beta na Congo
On comprend. Et le guide attend mon avis sur l'indépendance na valeur. Vous voyez bien, non? Ouais. Parce que simplement, ma casse, il y a pas sûr que ça n'a qu'à tenter moana. Tout va rouler bâté, bêta masolo, non, pour tout l'axabatou. Baza en esprit, où ils allaient bas série, on comprend, hein? Donc, pour un deuxième moana, conseil Zara, il faut comprendre que non, ce toit noir, il faut te favoriser race noire. C'est fini, c'est ça. Attends, Domingue, Malbani n'y a pas qui se rotaient sa bande pour nato qui n'a pas ce côté monsieur. Sa bande de Zara, non, tout c'est l'artiste, l'artiste va y avoir. Tout bien à te mettre aux là, pour bien à. Monsieur va fier, n'a pas quoi, mais lui qui va salama à comprendre. Donc, tout c'est l'artiste, va y avoir, la papa, instrument ça. En place, donc bateau chez Zawana, donc aussi là-bas, on va y s'enregistrer, les papa, ça les spectacles. Bon, t'es leader. Comme on a dit, on a fait la bande de bon, tout ce qu'on fait de nous, tout qu'on y Félix Choisé pour achapeauter, Akumba, organisation, et le monde de Salemba, le ménage on a sous comme ça, donc, pour tout le monde, surtout le moment où on a des femmes, je pense passer délai, donc, bien qu'il y ait 4 heures d'état avec nous, les sympas, voilà quoi, donc, pas tout à dire. Tu comprends le programme, le programme, matin et demi, le programme, le quoi, le lot, à partir de l'eau, pour informer que nous avons un merci, chef. On a réunion, on a vie pour la organisation parce que mais première chose pour tout on cotiser pour la vie à l'ISO donc pour organiser pour la vie pour organiser pour on y vers qui ça tout le monde la Brazzaville la Kenya la Zambie pour la vie vers qui alors c'est pour cela nous le ministère on a commencé déjà de faire la cotisation avant que le gouvernement ait la cotisation à Baro, mais nous on a déjà commencé quoi. Il va avoir une icône, donc parce que qui son âme repose en paix, mais il reste toujours gravé dans nos cœurs, il restera toujours là. Par exemple des chansons que toi tu ne connais pas parce que tu n'étais pas même pas né en fait. Donc Ayo nakomi tunakao Zambe nakomi tunakao Lopasa moyindo euti wapie Batunios ba mindeli ba Jésus ba mindeli je dois côté ne vieux on a ba faire. Donc cela veut dire que Jésus mondel jo aller dans la Jésus na biso ya moto mwindo kombo na yo ebie. Hein? Vidi mukulu wa jana liba ta chikuta ya mwela c'est Mungu baba. Donc tu vas bien regarder la Congo la Union Sodo Nzambe ya Afrique azalaka. Ba mindeli ba conception on fait atimela ka bango ke non? Pourquoi Rabango a mindé ba Satan va mindé biso ba batu ba Satan ba tumwindu via timbelaka bango déjà avant sabino batu ba konsabiso yango ba ndongo na jolo ke pourquoi bango ka bazalaka ba mindé ba Jésus ka ba mindé ba angelo ba mindé via timbelaki bango avant yango mona ga emaki nzembo na pona akita l'accès bango ke no bango te bazali banzambe bazalaka na Afrique. Tu vois l'Afrique, Nzambazara Mouindo, Nzambazara Mondelete, il y a une vie à ça qui confusion, tout les barons qui n'ont. Pourquoi quand Satan a Motomouindo? Tous les barons Camounions sur Motomouindo, Ndé Yamabe, il y a barons Motomala Monjo Kandé, bah des tournabiso. Satan a Ndé Mondele, les corbeaux et les renards. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait à son bec un fromage. C'est nous qui avions tout ça là. Mon taillé en conception d'année. Moi, renard, on a nassé, azul la couleur pas corbeau. Corbeau n'est pas tellement pas faire quoi, il a tout d'amé. T'as un corbeau tout, pas cossibiso, la miroir, les amis, mais il y a miroir. Ah, toi, on a un bébé, il va la spiritualité, il va bébé. Mais je crois que non, vous les enfants, vous êtes là, vous êtes en train d'arriver. Il faut savoir maintenant, il faut aller fouiller pour comprendre que c'est qui Jésus-Christ. Jésus-Christ est Nzamba Zalaramoïndo. Jésus-Christ, c'est Satan. Ah, ok, quand on m'appelle ça une Jésus-Christ, c'est Satan. Oh, Ben de Son. Là, je parle, c'est quelle chaîne? Jésus-Christ, c'est Satan. Je défie quiconque. Là, je vais te donner mon numéro. Je défie qui. Écoutez, Jésus-Christ, Jéhovah, Yahweh, Adonai, tout ça, c'est Satan. Je défie quiconque n'a pas démontré à des noirs sur blanc que Jésus, c'est Satan.
Dieu, Jéhovah, Yahweh, tout ça c'est Satan. C'est leader. Message ni vous pouvez penser à bande de musiciens, les sika oyo ba musique, etika la libéra le kola papa na biso kia mangana, ba mo bazo ba musique zo distraire jeunesse. Ici quand même ba musique zo ba na réalité c'est ba. Ta papa kia mangana yemba nzembo etika libéra et ko lança toujours conscience. Ngaza la frère nanga awa, na base ya banzembo na ya sala ben de son afinga mutute. Ayimbaka mokili. Ngai pe na nzembo na Victor Eleison na finga motute. Na yemba pe nzembo moko na tinga yango en dehors de télévision Fufa Oyo. Ngai na Bruxelles chaque fois nazo tinda banzembo na yemba nzembo moko ya mystique ya spiritualité pour la lota yango nzembo na yemba na lota yango. Bango baza quatrième pouvoir. Yoza artiste yazo bano baleki na soto se bino mo bana okritika. Neti ngande na fabo epesa makanda kende olanda banzembo nyonso lelo. Moi ça zolela mobali akimiye, mobali azolela moi se donne à Congo ba couple où est stable et vandi bien à la rater. Bon, j'ai compris que le problème est dans madame Aélete. Pour musicien, c'est un analyste de la société. Nous, maman, bafandina, papa, bamboula, na bamboula. Non, non, on va dire bazembe, la bamotene, les balles, les akitoko. Batu babalani na mariage. Bacheli bamonzembo, moi ça zolela. Ndenge mobile akimenga tekinga na bana. Matu babalani, papa, taibino moko. Merci beaucoup, Matondo Mingi. Matondo, en direct de cette chaîne-là, vraiment je suis content parce que ça fait longtemps. Les Foufa, mon télévision, vous m'avez tourné les dos. Papa Nko sur place aux autres Langaï, c'est moi quoi. Donc frère Nayo, Spirit de la Jantas, Naïmba Nzambe en Pongo Tulendo, Naïmba Foufamo, Naïmba Makamboto. Mais Bolachanga quoi. Donc Botikanga vraiment, Botikanga, Foufamo Botikanga vraiment. On appelle la tournée Binodo, vraiment dans le cas que Nzamba Pongo Tulendo. Nzambe ya mpungo tulendo abatela bino na yemba pena na kotuna bisa bakoko na yo tobungi avant 1480 Nzambe ni bosa na kikosambela paluba babengi ye maweja nangila dibaka tajimo kutana mwana sese vidi mukulu mwasa komola kumai vidi mukulu hey maweja nangile yepo wandina dende Bakongo babengiye Zambe ya mpungu Baswahili babengiye Mungu baba Bangala babengiye Akonga mongali nzakomba Akongo Kongo moka bakoko Kongo yotali motema ya Afrika Zambe ya kipavita Zambe ya mpungu Oya simo kibango Zambe ya mpungu Oya mangongele Naimba babilo wana tu Mbote Mbote papa Kongo nani na bandeko baswa na bino bakwa Kongo na ngai Christian Kemongana l'un de fils de monsieur Kemongana Mateta Ouais, impression donc ça vraiment pas si pas papa donc c'est je passe ma casse de perdre être mon go vraiment très cher à Bisso. Et puis, non seulement Bissau, la famille, même peuple congolais, africain, de perdre un des grands artistes, l'Afrique centrale, l'Afrique, pour ne pas dire chose sur le bébé. Donc, ils ont passé ma casse jusqu'à présent. Tozo, Ndimaouna, noté, mais donc voilà. Ils ont vraiment passé ma casse par son absolu. Efo ya papa mingi na nzembo ya na kometu na ka nini o bino bo bénéficier na yango o bo kotalisa na bande ko ponze mwana ela musaka makanti ya bato ebele ezaki pasi na tango wana moto ayemba musique ba na makanti ya mobutu na tango wana si c'est nzembo wana parce que nzembo wana même si on bout habité mais je pense qu'il a encore doit comprendre l'impact de nzembo parce que à la Moussa qui au fait conscience il y a moto moindo hein moto moindo parce que sortez lui-même la Bible au monde là ce qui leur m'a bien moto moindo ce qui est moto moindo mais monde là est toujours Angelou monde ce qui donc moto moindo les hommes nzembo wana et la Moussa conscience il y a moto moindo donc voilà et nzembo vraiment il a Moussa conscience à Batou et il tient moto moindo la place na voilà bineta ke mwana o zoko pape makambo ya papa nini bokotalisa na bandeko ba musicien na esika bayembela ba mwasi na esika bayemba musique ezo motiver bakuluna bayemba musique oyo kobala na réalité oyo ezingeli bato po musique ya lelo eza ya kobemba nini bokotalisa na balanga nzembo na biso ya lelo
Oui, mais parce que moi, vraiment, vous avez passé avec Banzembo, Lelo, Michel Lelo, Banzembo, j'ai éduqué, j'ai éduqué à mon quête, Banzembo, moi, il y a un moment, Nzembo, ça a succès, Lelo, 2, 3 mois, 6 mois après, Nzembo, Bungi. Enfin, Banzembo, on souhaite qu'il y ait une chanson anthologique, la chanson de la musique conscience, il y a un wana, la zone appelée, l'artiste Michel Congolais, Bassala, Banzembo, Mogo, il dit que mœurs. La musique conscience, il faut conscientiser la jeunesse, il faut sensibiliser les jeunes par rapport à leur devenir. Voilà, donc, moi les insulter. Voilà. Maintenant, le message ni bokotali ça, ni pe bokotali ça na bato ko la makambo papa ebisaka bino comme lité ya moko boye makabino, botali ça pe na bande ko tant musu be ko za lité ya oye ko sunga ba. Oui, papa c'est bien, c'est toujours le travail et puis voilà donc cause la confiance dans Yomoko et puis compter dans mon tuté, compter dans propre forme dans Yomoko et puis voilà. Surtout aux amateurs et Kanga, qui est toujours d'aller toujours de l'avant quoi. Donc voilà. Maintenant, mingi bokolo bakasi pour aussi ça pour la télévision vous voir mon fumukusu azali bon promoteur ya chaîne Nabiso pour tous rappeler na papa na tango moko na bamelulu avanda. On a séparé mingi na papa kusu na initiative na et surtout chaque événement makasi ezali à notre toujours au songer na vertis pour inviter à la manifestation sur vraiment ça là vraiment à coup de chapeau béni na papa kusu et puis voilà. Maintenant mingi to sepe na ndenge bondimi ko yanola na mituna na biso. Merci, merci. Tozana bino tokaboli mawaelongo. Merci beaucoup. Ouais, mbote vraiment la jeunesse la monika ki comme on a toshiba machapeke en couleur Johnny Mboma. Tozawa na mafort au réunion penza na ndenge organisation pour to kunda papa na ndenge beto le ma papa zaki musicien mnene biso to ba musicien to e o wa to le to so to zaki na réunion na kati kuna to che preza waze kwa bavia Josalem bazawana ma mtoto wazokomela mama ka mtoto kitoko Badrissa ya Chipotipo bazawana en tout cas makambo ezo za la kitoko to ti ma réunion en plein réunion to za mona to ti va en plein réunion pas mambo ezala. Maintenant ningo ko bande ko na mukuse ko la nzembo ya na komituna ka oela musa makanisi ya bato ebele nini pe oyo e mapa ina bino po ete botali sa bande ko balanda. Alors nzembo les a ma grand idole parce que nyonso bato nyonso pouvoir ezaka ba mendele nyonso abota mama abota Jésus-Christ mundele mama Marie mundele Jésus-Christ mundele biso so poso moindo to uta wapi. C'est ça on qui fait avec la situation ya bien. Poso moindo e uta wapi. Yesu Kristo yeko mondele Mama Maria yeko mondele Mama Munwe ayo nakomi tunakao ayo nakomi tunakao. Maintenant la mokuse message nini ya rotalis na bandeko ba musicien wala na bino pe bandeko ba indo bazola na bino na ngonga oyo na vous voir mon télévision. Alors to pesi babato on nyonso na ba mission ba yaki na ba obaete to na matanga passer par là partout. En Afrique, en Europe, en tout, vers la icône vers Congo, tu peux dire que maintenant il est calme. N'engage pas des ordres, on est belé zalaté. Papa maza icône tout les lèvres n'enga bien, n'enga calme pesé zala bien. En tout cas, n'enga calme. Maintenant mingi to sepe na ndenge boni mai ko na mituna na biso. To mona ni am ko ya. Merci vraiment. Maintenant mingi na bande ko balandi ya Vom Télévision, awa to yaki bongo na VV Center. Ningi totalisaki bino esika wapi matanga ya tata na biso ki amwanga na mateta ezaleli nde balobi tozela bongo gouvernement nde apesa programme nde tozali bongo kozela ya solo matanga pena ebandi tozali bongo kokabola mawa elongo kaka nde tolobi luka osala eloko oyo ekosala ete ata ozali te na mokili bato baluka kokaniso na yango. Tala papa na biso ki amwangana atika loyembo ya monene loyembo ya kitoko atako bazala te lelo lobi bato bakokanise na yango lobi bato bakozongisa makanisi na bango mpona kaka nzembo wana mpona nini mpe te bino bamusicien ya lelo bokoka kobongola batexte na bino ndenge totalisaka bino ntango nyonso na émission oyo ya mindule na mokili yango toyaki bongo elongo na bandeko ya biso bateknicien tozalaki bongo na tata mbala matsadila mpe tozalaki bongo na de tata pero tozalaki na bango awa esika na esika oyo tosoli bongo na balanga nzembo bino moko boyoki mai oyo bango basi bongo kotalisa nde bongo matanga ezaleli bongo awa kasi nanu bapesi programme te wana toali bongo kozela bongo gouvernement kwa kopesa bongo programme en tout cas mingi pene ya koloba ezali kasi lova tomoni esika oyo bato bazali bongo na mawa ya bokanisi papa biso mpe tozali bongo mpe na mawa ya bokanisi papa na komitunaka
nzembo wana bandeko na ngai botia yango pene na pratique bosalela maye wana pamba te ezali maye ya solo oyo molang alanga nzembo alobaki pamba te tata mokili to mpe nzambe asalaka mpe na bamusicien kolandela periode oyo mboka wana ezali kotraverse ntango wana Zaïre ndenge tolobaki ebandaki kotraverse periode ya authenticité yango moni tata mokili nzambe asalaki kati na bango tataki ya mongana mpo ayemba nzembo wana ekoka kosunga message ya mobutu ekoka kosunga bayi mboka ya Zaïre na ntango wana bazonga pene na authenticité ya kotika bonzambe ya bapaya ya kotika kobelela basantu ya bapaya koluka kobelela basantu na biso moko mpe bato mwindu mingi pene eza te matondo mingi bozala toujours branché bolanda biso na émission oyo ekoya kasi makambo mingi na détail na yango ekoya biso na émission oyo ekoya lokola ezali mpo na mbala ya yambo nde mpo na mbala ya yambo tosuki awa topesi bongo bambote na bino bozalaki boso ya bitando na bino mpo na kolanda biso topesi mbote epai na bino fumukusu kiambunzala mpanda na ngola chaire spirituelle ya religion africaine koko ya suka mboka elongo na vundi mamo pe bongo na libota mobimba ya mokonzi pe bambote na DG na biso kwa mambu bambote pe na bandeko na biso CG Kivuya bambote na bandeko bapanzisango nyonso ya Vuvum Television pe na bino bandeko baindo matondo mingi kimia ya tata mokeli eyangele pai na bino tokanisa kaka ya so tataki ya mwangana mateta azali bongo ikone munene na mboka na biso matondo mingi